Oui, ma vie pi télévision, Elenia Congo et Saliba Kangangaï. Elenia Congo et Saliba Kangangaï te. Grand frère Kulutu Nabiso, Bubuli Yondela, Aza Kulutu Oyo, Adie Bangaï Penza Biente. Azwa pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Nana fille. Internet fidèle abonné, bonjour, vous savez pas l'heure à laquelle vous suivez, vous captez votre chaîne Planète Nana et fille est plutôt. Et merci beaucoup parce que vous avez partout dans le monde de la chaîne Abino, vous continuez toujours de vous abonner massivement dans votre chaîne parce que Awande vous avez toujours ça toujours et c'est vous joie awa. Donc merci beaucoup les na la patronne na maman Nana et fille pour notre confiance, la fidélité, la considération au Pesangai et la presse globale.com. Sénateur et à polémique ministre Rankin, merci encore maman. Merci à lever Sam Couple nécessaire et pourquoi pas aussi à Ornella Pimbo depuis London et pourquoi pas aussi maman Sengane Motema Vigus à London Bolandarabiso Soleil Katen moi Sigitoro depuis Paris Bozarazara héritier Chapata Mokondia héros donc lever Sama Luko qui Kayuna Kayuba lutte contre la fainéant lutte contre la paresseux donc Bambote no yango. Conférence de presse, il y a pasteur Nabiso, Lité à Kanda. Il y a le baki pour s'expliquer bien à la population, il y a diaspora, il y a intérieur, il y a Moka, à travers, au travers, les médias Nabiso Oyo, Nde Akoloba Malamu. Et message à moi, Batu Bazela qui a un mingi. Batu Bazela yango tilelo. Je sais que Bissonyon a posté un message à moi. À s'exprimer, si manango ndenge za na conférence de presse nyonso tokotuna mituna pe aza mieux placé ya koyanola biso ya za mutu ba actualité leki mingi na mboka me regardaki silence tokoyeba mpona ni silence wana pe akoyanola biso topesi ye 5 minutes ya exposé na ye sima tozwi ba question réponse tobandi conférence de presse na biso. Pasteur Lité Akanda, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Mbote Nabiso. Vraiment, na pesi bino merci. Ndenge boye na conférence ya lelo. Pona koyo kangai ndeko na bino, frère na bino, artiste na bino, pasteur Lité Akanda. Nzambe tate ya likolo vraiment apambola bino. Na zopesa Nzambe merci parce que yende mutu a permetaki likambu oyo esalama tope ekokisama lolenge oya lingaki esalamela na bomoto tope na bumwana na biso yambo ete tobotama Nzambe sayebaka parcours ya moko na moko même na makambo oyo o akokutana nango na vie na ye Nzambe sayebaka yango nde na pesi Nzambe wana merci oya permetaki ete na kota boloko pe na bima parce que aza Nzambe malamu aza Nzambe ya bolingo pona biso. Conférence o na lobaki fona sala yango et puis fona loba ngai moko tina sala musala o ya comédie tant que pasteur Lité Akanda na ebaki te ke na sekisa mabota ebele ba famille ebele na niveau ya diaspora libanda mboka na yebaki grandeur nango te mais na eko mona grandeur nango tangu na eko kwela problème na moni penza ke bandeko na ngai botalaka ngai pe bosepelaka na ngai Yokananu. Merci. Eza mabele na ngai, eza mabela changu. Ne grandi na kati ya changu. Tosali ba sport na changu. Tosali o nyonso esengeli tosala na changu. Changu pe ezalaki na matanga, ezalaki pe na pasi. Koyoka artiste na bango akoti na boloko artiste wa sepelisaka bango. Changu eza munene ba artiste bazebele. Bible ezoloba chaque chose à son temps.
tant oyo eza te ya ndeko na bino artiste lite ya kanda ndo moni baza kose manifeste bongo baningaki mpe bamarche batambola mais tous les façons na bandaki toujours koyeba ndenge nini ya kogere public na population na ngai. Merci beaucoup. Nazopesa merci na initiative plus OLK basoutenaki ngai na ba prière na bango na lolenge nyonso bazalaki wana mieux placé pour na ko soutenir ngai. Zamba pambola initiative plus ya mama Olive Lembe Kabila, Zamba pambola yo. Nzamba pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Est-ce que honorable Francis Chibalabala koko zwa maboko te? Merci beaucoup. Yoka Nzambe pambola honorable Francis Chibalabala likofi ya changu. Merci beaucoup. Nzambe apambola papa Jekoko Mulumba. Apambola ye. Pona geste kitoko asala ki tant que fan club ya artiste lité ya kanda. Nzamba pambola ADG Eric Mwamba le boss Cyber Café. Apambola bandeko nyonso oboza libanda mboka. Oboza na ba diaspora eloko ekamwisa kingai. Na bokecho alobeli likambo yo. Eloko ekamwisinga chura mboma lembatable alobela ki likambo yo po esala ki pe bango pasi. Nzambe apambola parce que lelo toza na titidi ya kobongisa. Lelo toye kopanza te. Lelo toye kobongisa. Parce que batu batondisami na makanisi ya mabe. Bayebi ete artiste lité ya kanda lelo tanga azoya kopanza, azoya kobebisa, azoya kokabwana na batu. Non. Ngai na botami na kombo ya Aimé Madiadi ya Masiela. Naza mwana kingasani ya suka masina boyebi. Soki ovandi na Aimé, ovandi na ngai o comprendre que comédie eza métier na ngai. Comédie eza musala na ngai. Soko komi na quartier na ngai pona kozwa témoignage na ngai. Okoyoka ete artiste comédien lité ya kanda afinga nanu mutu te. Aboma nanu mutu te. Ayinana pena mutu te na mokili. Na vivraka na système moko. Bato ya mokili bazoloba ete makila na ngana ye eyokanaka te. Lelo naza ko informer bino ke ngai makila na nga eyokanaka na mutu nyonso. C'est-à-dire oh, Kulutu. Oye na retard kiti na ezalaki kakawa. Merci Kulutu na ngai. Ça va. Merci na bandeko nyonso. Wana nazo remercier pe Kulutu na ngai tant que bana mboka. Kulutu na ngai azangisaki te ko soutenir ngai na ba moment nyonso artiste à danger. Ye ba bengaki artiste à danger azangaki te atikaki leki na yete lité ya kanda. Abaneko koma na kasho place ba checkinga 6h juste. 7h komona yaza déjà wana. Merci Kulutu. Nzamba pambolo ningo ye ko assister ngai na conférence ya lelo. Merci Kulutu Chaka Congo Nzamba pambola yo. Yakoloba eza nini? Na remercier ba diaspora, na remercier ba na Congo Kinshasa même na ba province o botika kingai te bondime ko soutenir ngai. Na remercier ba journaliste nyonso. Eloko ezokamwisa ngai ba journaliste baza ko se manifester na likambu ya comédien koleka na bandeko na nga ba comédien. Na mitu na question ba comédien tangu muninga zu problème. Bozala ki wapi? Lelo ezangai lobi ekozala yo. Mokili eza mokili ya tour à tour. Biso toza ba comédien o to soutenir ba comédien ebele. Pesa moninga chance na tana ye. Bandeko na nga ba journaliste be internet. Nzambe apambola bino. Apambola
pambola bino nyonso ozala cameraman ozala journaliste na motema na ngai oza na considération ya munene oyo ezozanga meme ne espace ya kotia yango nzambe pambola bino betela ma journaliste maboko ba journaliste balali pongi te comédien soka yoki kaka likambo ekomi na matoi na lobi alongwa kuna epalekisa abeta boloko elelisi ngai nalelaki mpo na ba journaliste te po ba journaliste na bino fonction moko te fonction na ngai eza ba comédien au moins na monde ya comédien na monde ya comédie tika to expliquer lelo nga naza artiste so akoti na kati ya scène abosanake oyo aza yaya oyo aza papa oyo aza mama oyo aza mwana c'est-à-dire toyakani na kati ya musala comédien moko ayebisanga oyo aza yaya oyo aza papa aza mama sans caméra nga na manka ye na miso ya bato aza te ngai ndenge papa na ngai le pasteur de la foi alakisanga musala théâtre ayebisanga boye héritier ya famille mwana ngai musala ozosala fo yebaka eza na bato babanda yango eza pe na bato batika yango yo pe loboko tika yango yebango na théâtre yaya aza yaya mama aza mama papa aza papa eza na bato ebele toza ba age moko na bango mais soki na tali na niveau art abima liboso na ngai naza na ba respect ebele ya kopesa ye bisika bizwami ye nzamba pambola ba artiste et comédien nyonso nasengi bolingo epa ba artiste et comédien lelo soki na se retrouvaki na kati ya kasho bapeli oyo nazwaki oyo ekangisaki ngai eza ya bakolege na nga bacomédien bakolege na nga bacomédien babengi nga bayebisi nga ke mutu moko azoluka yo kabelo mbongo azalaka na poto azoluka kabelo mbongo nazwi dérangement telema elekaki makasi nakoma boye nakuti bacomédien wana te nakuti nde bato baseni bakangi ngai c'est-à-dire Jésus Christ bato babomaki ye bato baliaka na ye bato babomaki ye bato bavanda na ye bato batekaki ye kaka tout autour bazalaki ne baliaki ne bamelaki na ye lelo soki nga na se retrouve na boloko ezalaki bakolegi na ngai oyo bautilisaki bango po bango nde bateka ngai succès oyo nayebisa bino lelo bandeko botyango na mutu na mutu aza na grâce na ye abotamaka nango nga na uti na maboko ya pasteur de la foi lakisanga kisi te même ye moko ntango bato balobaka aza na kisi ngai na telemaka avec Fox koyebisa bango nayebi papa wana bien ntango tozokema ne na quartier 13 bana 13 bazobeta biso kara bazomona biso lokola salite tina te bato ebele bapusana pembeni na biso mpo bamoni totombwami ngai naza na tante ya kosimba kisi mpo na musala oyo lelo nazwaki riske ya makasi riske oyo nazwi eza ya wapi eza riske ya musala nyonso eza na bariske nango nakoko ya te na televizio na kondane ye batindikaki ngai ye basalaki boye babomaki ngai te eza riske ya musala oyo nazwi na kati ya musala na nga oyo nasalaka epesanga mpe mayele nayeba na kolia na banani na kovanda na banani na kotambola na banani yoka merci yako bakisa eza nini bandeko na ngai tozalaka soki mutu abengi yo na telefoni mon frère yaka tosala émission artiste et comédien yaka na bongisaki pièce moko mpona yo ojoue okomona soki nalobi na kokende te kaka ndeko wana azotraite ngai okoma fier bando oyebana okoma na succès okoma fier bando oyebana sikoyo soki sikoyo lelo mutu abengi nga na kei te nabangi ndenge bakolege na nga bakangisaki ngai oloba na nga nini olobake na komi fier olobake na komi fier entre temps tokomi komi banga boyeba ngo bien soko obengi nga na telefoni omoni ke nazosala résistance ya koya comprendre ngo ke muto baswa na nyoka ata moni nyoka kopala bangaka ndenge naza boye nazomona bacomédien nyonso ndeti banyoka nakomi kobanga nazomona kaka so collègue na nga comédien abengi ngai ndeti akosala nga problème nzamba pambola mama belle vie mwana mwasi oyo nakomponaki ye bien te me na comprendre ye sikoyo bien nzamba pambola yo belle vie mama na biso bisika bizwami yo nzamba pambola ona kozanga te koremercie yo nzamba pambola bajournaliste nde conseil na nga na kosenga eza nini bandeko comédien tozala na bolingo tozala na bomoko ndeko na bino soki azwi problème eza problème na bino
tomona kango na ba télévision comédien azolela banana kufelaki baninga nanga bakoyi bazoya te baninga nanga bazoya te bakoya ndenge nini po yo sana ba langage mabe nde na sengi ba comédien toza na bolingo ba musicien toza na bolingo artiste akotaki parquet bakangisaki ye nasalaki 6 jours na kati ya parquet na 7e jour na ke makala na kouta makala na bimine na lobaki te yambo ete na démarrer musala na ngai fona ya kozonga na conférence de presse na remercier mutu nyonso oya soutenaki ngai ko soutenir eza na bandenge ebele batu musu ba soutenaki na losambo na nzela ya musika nzambe papa oya sekisaka biso longole na likambu oyo ebele ba soutenaki na financement ebele ba soutenaki na bapel na bango ebele bakomaki ba message ya encouragement misusu pe na présence na bango bayaki tellement ebele ba journaliste boza tellement ebele boyaki nazozanga na même nenga ko s'exprimer lelo na ko comprendre que bandeko na ngai ya solo nazomona bango neti na ngamba ba journaliste nzamba pambola ba journaliste ngai na mboka o soki journaliste azui problème comme problème na ngai na kozonga simate pona ba journaliste internet nzamba pambola bino ndeko na bino artiste comédien auti na famille pauvre azane lo côté grâce na bino ndenge bopanzaki sango lelo ba o balingaka ngai bayokaki pe basali quelque chose nazali banda nzamba pambola biso toza na bomoko toza na bolingo tela ba problème nazokuta nango na internet soki na kena mutu o tosali eloko soki na finga ki batu ndenge nasalaka na comédie na ngai ko finga c'est trop dire mais ko loba to ba analyse soki eleki na chaîne na ye pona ya zo trouver ngo normal azana problème ité mozo koma na condamnation soki elekelaki na chaîne na muninga na lingi na sala ya batu nyonso na moment oboye bango qualité ya kana na YouTube azaka na contrat na mutu te naza youtuber ya mutu nyonso benga ngai to classer programme to sala émission na ngai mutu akende ko interpréter ngo na nenga mabete ke lité ya kanda pona ko sala na émission asenga batu mbongo bolingo ona moni pona bandeko na nga internet ko banda lelo makamwa mbongo abu soko yoki lananga bien soko yoki soko yoki mutu moko alobi ke avo sala nanga émission asengaki mbongo loba wana eza lite ya kanda te nga moko yeyo komela ngai telefone ezongi deja na maboko merci na bandeko nga nazalaki na boloko makambo ya bandeko leka libanda na bandeko yeba te bandeko bafukamaki mpo na ngai bandeko basengaki babolimbisi bandeko balobaki oyo esengelaki baloba bamisusu bafukamaki na batelevizio bamisusu bafukamaki na bapriere awa toye kobongisa toye kopanza te sikoyo bato bakomituna ndenge nini azotanga bakombo ya bato nyonso mais papa oyo atiaki ye na boloko azotanga ye te tika mpe na remercie ye tika na remercie ye papa na biso ya comment Likundi protège bubu liondela merci nzamba sa nini pambola yo oyo nazalaki nango ya koloba yango wana nzambe tata apambola bino merci papa Rabi Mavinga merci beaucoup je pense que exposer l'équipe malamu toke na jeu ya question réponse ba journaliste bazawa ba tuna mituna pasteur lité akanda za mieux placé aya nola na mituna yango voilà participation ya Kulutu na biso le président ya artiste en danger Tchaka Congo il veut dire un mot parce que azo kenda qui peut artiste msusu pasteur lité akanda za na danger aza sous na danger te yango azo kenda continuer musana il va dire quelque chose à vous papa. Bon en tout cas ndenge lité akanda à lobby ndenge lité akanda à lobby même ngai soki na yebani sona comme ma propre boye c'est internet bon mi bata maboko en tout cas lité akanda elo à lobby vraiment c'est très triste azaki trahi na baninga ba trahi tout le temps yaki na boulot to boko ba ngona nume ko bina maboko na ndoko moko ça va
vraiment nakosenga kaka boyedaka biso baartiste surtout bandeko biso ya YouTube bandeko bozorendre biso mauvais service bolinga polémique dossier ya lité ya kanda ça continue avec Kizinjora efa bakanga ye avant-hier kana likambo ya lité ya kanda alors lobby babengaki nga na parquet soki tosala intervention te tamosu lelo bakangi ye déjà mpona likambo ya Kizinjora. Alors en bref bolimbisanga fana ndenge alobi ke on reconnaît les bons amis de la malheur. Bomoni comment on s'est bâti. Je crois namatanga mama Chako oyoki ba comédie biloko balobaki boyoka yango ke yaza comédie te. C'est vraiment c'est très triste. Artiste en danger ezalaka pour tous les artistes. Neti lobby wa mona ki na RTNC Karou varité comme gratuit tozo bunda pour l'artiste pour la tozo ngamba papa lité ya en tout cas bo soutenir ye eza moment na ye moni ke na tongo na tozo yandi mo photo ivakeye na tiki na AJ yango mona mbango na zonga na AJ ya zonga na ndako en tout cas vraiment merci na ba nyusu basaka internet en tout cas ngasu obinga émission to na boya kate parce que grâce à vous les longs na yebani en tout cas vraiment merci. Merci beaucoup. Pour la Congo Kende, j'ai la question-réponse. Le président Junior est là. Je crois que nous avons solité à Kanda. Au Bandatang, nous avons parqué. Nous avons parmi bateaux Bundi de quoi ça nini abima. Mais nous personnellement na sala qui analyse ya solanae. Yango na bina tunae au fil de tous. Lité à Kanda et l'Obama qui de tous les mots permettre bisoto tunango l'Obama de tous les mots que obetami 12 et pas artiste c'est fallait pourquoi. Et biso en tant que professionnel de médias tolingi toyeba. Est-ce que lité à Kanda azo continuer kaka kokoba kozala wario ou bien lité à Kanda les lois koyebisa biso que désormais na longwe wario soit na komi golois soit na komi mutu ya Kofi ndenge Kizinjora benga que pas Kofi ou bien hérité wata yango question na ngango wana. Merci beaucoup. Deuxième question. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, comme on a Yams, maire rêvé ma solution, ici M Télévision. Question langaise à boy. Les amis balais en tout cas de Golimbisa. Quand on vient ici à la caméra, il faut zapper moi clair dans ma ramonsus. Yo za comédien. Bisope ba journaliste, ba internaute to yebi. Mais toko tanga kombo amototé il y a certaines comédies ba kufara to yebi etia kufi na poma mutentel mais bobi misaye et até ba kufa ki azwaki poma mentel o ba bwakela ke mbasu ezaki pas comédien tel voilà mais yo za lelo trahi par comédien peut-être ça peut comédien wana ndazo saka makambo mabe wana lelo yo tombé victime pourquoi pas ko annoncer kombo na ye toye bénéfice que comme on a eu. Bandeko ba ozabe peut-être ba comme on a méfiance vis-à-vis aïe. Première question là. La question là s'il vous plaît. Peut-être au pesa bandeko baza pembeni ya comédien wana méfiance. Entre guillemets toyoka ki ba kombo biso to lobate mais toyebi quand même bato ba benga ki yo. Si yo comme place comme arriba kangayo après quelques temps président na bango ya ki be ko rendre visite na parquet. Tozala ki jour wana. Mais autant à comboter vous allez bien sur Yolobi. Première question. Deuxième question Nangeza Boy. Lelo yo fali pour pendant Tanzanie, il était à Kanda na prison. Il était à Kanda abimi na ba faux perso entre guillemets s'il faut le dire. Il était à Kanda abimi na ba faux perso, ça dit honorable bah ta presse n'était à Kanda abimi. Mais sorry il était à Kanda Kangamaki. Il a parce qu'il y a un concert, il y a Fali. Il a parce que l'ité Yakanda parle de Fali du côté positif. Mais les lots, l'ité Yakanda dans la prison, Fali na Tanzanie, rien à dire, de éviter de l'Obanini, ou garder toujours la bonne relation, au Lobelara, un président junior, au Lobelara, à Fali, ou bien au Kwandi Mamouno Lobi, c'est fini. Donc voilà ma question, c'est ça, merci beaucoup. Troisième question, une sœur, voilà, la sœur est là.
journaliste na VIP international te akanda question nango ezali boye toyebaka oyebaka page télévision mais toyebaki toyoka page azalaki sur place te toyo komona oleki na elenge ya Congo TV elenge ya Congo TV na émission ezalaki bapropos esalaki ke te akanda atisaka transféré na prison makala mais tomoni lisusu kaka na elenge ya Congo ozongi olobi ke wana eza message oyo ya suka to retenir yango toujours okokufa mais les gens disent que grâce à elenge ya Congo télévision nde lite akanda a été arrêté balobi est-ce que monteur ya elenge ya Congo télévision bakataka te il fallait bazape place yo lobaki ke buku liyondela nga na fingaka makambo ya salite ezalaki complice ya elenge ya Congo télévision ou bien yo moko oyebaki makambo bande ya kolimisa. Merci beaucoup. Je pense qu'il va répondre et puis on poursuit. Première question, tu n'es pas papa Junior. Non, c'est un peu un journaliste, tu comprends ça, ma question, pour te gagner temps. Question est-ce que Fali a bêti au 12, aux accords on a Fali, tu commune à Gaulois. Merci beaucoup. Naebaki question oyo ekozanga te ekoya. Mais nako sepela na question oyo ba moment o nako zongela sikobe émission na ngamoko en personne wana nde sikoyo bokoyoka nini o nako loba pona likambu yango ngai makambu ya ba 12 to ya ba 13 to ya ba 14 na yebi yango ndenge lekelaka te bino nde peut-être batu bozoye ba ndenge ni likambu yango elekelaka ngana mona ki yango kaka eza accident musala pona ngai mwa muke na koloba yango wana mais nazo réfléchir sur yango nde na mikoleko ya tokozanga teka kopesa ba réponse ta internet. Le royaume ça tourne deux questions, clarté qui t'a trahi, ce que kotanga kombo na ye et puis réponse il a fallu pour je pense qu'elle a répondu. Voilà. Oui. Kombo artiste ou a trahir yo si c'est important. Merci beaucoup. Kombo ya artiste oyo a trahir ngai télévision za na makambo ebele. Mutuna mutu lelo azana noko na ye avocat, azana noko na ye magistrat. Ndenge bo kende kuna nde babanda ko sambisela, yo moko bando comprendre ka makamni ezolekela awa. Na boyi natanga kombo ya mutu wana na télévision po créer nga ba problème. Komelanga na WhatsApp ngape na komelo kombo na ye. Po yo koma mayele na ye. Ozolanda azapende kona biso peka parmi ba groupe minene ya mboka, mais na ko senga o komelanga na WhatsApp. So komeli nga na kotindelo pe na photo na ye ezala sans problème parce que naza pe mutu te ate mona koma lokwa na bela mutu me batu pe batei nga mingi même na babo kilo ba yaki na ndako batei nga balobi chanter pe mukie nde na baki lelo moi olembe seke ezali. Merci, c'est on a besoin ma vie puis à tous les il a fallu répondre cette relation on a fallu. La relation on a fallu pour y aller en Tanzanie. Merci site combo meilleur va solution yam nzamba pambola yo nazomona naza mwana mobali nayebi expérience à vie ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te ngai na boloko fali pupa na Tanzanie bongo te eza moko ya expérience ya vie photo yeba yango tomona pe bato ebele na kati ya famille bakufeli être cher mais mutu abosana kolia fufuti lelo na famille azate ozolanda to supporter côté wana ce sont des réalités tant que tozo kola tant que tozo vivre na mokili photo e baba réalité ni to okuta nango na vie même nga moko na kufela pe bato na bande kolinga mingi na kepe na zumwa ko ina meli na kepe na zumwa bière na meli eza babiloko eza normal na vie to sala betide moko na ndenga mabete. Merci ndeko yam sinzama pambola yo. Oui, ma vimpi télévision Elengya Congo et Saliba Kangangai. Elengya Congo et Saliba Kangangai te. Grand frère Kulutu Nabiso Bubuli Yondela Aza Kulutu Oyo Adie Bangai Penza Biente. Azwa pete ya kotala ngai te. Aye ko comprendre ngana retard que muto na weko utiliser même na ba publicité société na ngai. Muto na koko liane na koko melana ye aza mutu munene. Na mokili tozana bata ba sorti ebele. Ngana mona mutu aza colonel mais soko tali nzoto no toka soko bete deku akwei. Mais tango cheka téléphone na lito iba jipe kitio moko banimbango. C'est-à-dire biso balite ya kanda tozaka tango toyaga place toza lokola tina te. Mais tango mutu akoya ko comprendre nde na moment na ko pesa ba valeur we bongi na yo.
elengi ya Congo na banda ko travailler na bango lelo te na expliquer bien boyeba so koti na kati elengi ya Congo o mona ba vidéo na ngeze ya ba 8 ans passé ba 6 ans passé ba 5 ans passé eza na ba site ebele même so okena ba la voix du peuple o mona yango naza na ba vidéo ebele parce que naza produit na bango c'est-à-dire na mabe na nga na malamu na ngai site wana eza mieux placé ya ko protéger ngai mukolo site wana eza très simbelenga pro alobaka te abatama na sima caméra na mukolo te aloba mais loko esepelisi nga pa ndeko wana tali ba sacrifice na sala na site na ye ndeko ngai ne naza boye naza na kingasani ya suka na bandeko kende ko tourner na batu na bandal na ma campagne soki na komi kuna na sisi ko tourner ba pesa ngaka lipa mwamba na mai pona zala o naza lelo na supporter ba punition ebele na supporter ba passe ebele elengi ya Congo ako conduire nga na erreur te eza façon na nga na selaka musala mutu mususu azoloba keze elengi ya Congo po eleke na chaîne na ye te soki eleke na chaîne ene mutu aganye bavi wana alingaka tenir mo wana te okoremarke baactualité nyonso eleka na mboka ya mitakalisation ya baproblème ya mabala ya baproblème ya bacomédien toloba yango na basite nyonso soki omoni liso oza d'accord nanga te na makambo na loba supprimer bavideo nyonso ya ba 5 ans ya ba 3 ans ya ba 4 ans passé c'est-à-dire elengi ya Congo akangisi ngai te eza musala na ngai nde elengi ya Congo tanga moni babwaki nga na podium elengi ya Congo atali te muto bakoko bwaka ebo ete na se eza piscine to eza lisiba Bethesda tokende koyoka problème yango ezalaki ndenge nini nde na explikaki na elengi ya Congo eza na problème te même yo mpe mokolo koya okotuna nga bakestion moko polémique ozomona lelo kokosela elengi ya Congo te lobi mpe kozala yo mais tomonaki Simbelenga atelemaki mpe alobaki mpo na kokanisa babienfait ya ndeko na ye artiste comédien lite ya kanda ayebi place towuti ayebi place tobandi ngai eza na basite ebele ya minene boza nango na mboka oyo bayebi place nga nalalaka te mais kombo na ngai etongisi bango bamapangu kombo na ngai etongisi bango bandako mais bayebi esika nga nalala te bayebi esika navandaka te ozolanda c'est-à-dire internet nyonso eza mieux placé à soutenir ngai mpo nga mpe na soutenaka bango. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous suivez. Vous captez votre chaîne Planète Nana et Fille, la chaîne Oezako Diverti, la chaîne Oyo, et qu'on peut s'amener toujours besoin de Katia Palais. Nabi qui est déjà sur la presse global.com. Mbanga Likola Mbanga, ministre à polémique, ministre Rankin, sénateur à polémique, sera apparaître sous devant vos postes téléviseurs. Et ça la rapamba, ça la rabongo, na basango. Vous continuez toujours qu'on s'abonner à la chaîne Planète Nana et Fille parce que on a plané dans les filles, beaucoup de makambo, il y a qui tourne, émission qui tourne, belle gag, pourquoi pas aussi dans les films qui tourne, film théâtral, série, on a vraiment décidé et on a remercié d'abord les bons dieux pour la souffle de vie à travers l'homme de Dieu, Condé Paul Dominique et je salue aussi Laurette Condé à Passa et Bobo Condé, pourquoi pas aussi à la patronne mère boss, maman Moko, Aza, maman Moko sur la bien, Abisso, là-bas sur la maman sociale, maman Abane Belé, maman Nana et fille depuis Londres plutôt depuis Londres Bambo tena yangwana mère naibike confiance au pesa moi na yo confiance au pesa lek non confiance au pesa petit na yo naibike en retour déjà pour ça jamais déci merci sous na fidèle abonné peu ba fidèle internet au Bolanda biso pour rester toujours branché scotché parce que awa beaucoup monde ba analyse les cas pour après conférence de presse réalité à Canada beaucoup monde toujours analyse il y a journaliste moko mona ba vie na bango to kamba propos il y a actualité au et ko leka na carte internet restez toujours branché scotché merci. Nana fille. Oh, chassé à vivre à Bilamba, est-ce qu'il y a $100 ou t'as eu à Kabiamou? Et on est à Bilamba, Pessa, on a mon Bilamba, on s'y spend à Tegela Fans de Maï Sandal. Ken Piana, pardon, question ça, n'a aucun lobby. Y'en a fallu besoin moi qui ne remonte dans la carte. Mais comment pour les larans à Combo et Edi Badiata, mais entre temps qui ne pourquoi pas bêtiner de remonter? Edi Badiata n'a pas essayé Bambote Belé place.
saza chaque moto afuta masumu na moni nde nasala prière ya 21 jours nalingi kutu te mutu moko azwa raison kotangela komba mutu te prière ya 21 jours bozwa tourbillon etourne moni ere nauta poto nasala prière ya 21 jours tourbillon etourna boye ba elata mutu na boduka ngingo asala ba voice epanzana epesa base tourbillon lisusu viens nga paza bilobela merci beaucoup abeda choisa mutu moko pe déjà ayebani relation na bino pe mibale aza pe na besoin de sécurité na yo pona ba makambune ba carnet na tekaka na ba rotana na osenga vraiment bo chango na se mais biso musana biso ezaka ke onyo soza besoin lo balikane na micro lo baka donc boko na rappel biso ba journaliste te po ba musicien bango mo ba sa ba polémique makasi so biso to lobby boko benga biso ba songi to luka wa problème tangu makambo eleka na podium kuna biso tinda te bato yule zoye bomai mais tant to lobby et comment qui problème mais nga penda pona ngai o aza munoko koloba alinga loba na micro na nga abimisane nyonso na michopoa donc problème abeda chou na bubuli yondela eza bongo nde na bisibino abeda chou zo samba tisiko no ba sisite bana problème na bubuli yondela kisinzo rapete to yoki ke bazo lukisa e wana vient toujours asenga da pardon na ba bomele da moto asengi no pardon te boso na privé on makambo mais on dirait double vitesse on dirait kisinzo pardon mais ezaki polémique mo po ve bubuli barasu na relation monde na quadre te mais kisinzo afinga na epete mais yobika ba bloko ko ba sana bakali mais ce qu'on m'appelle ezalinde image oyo bango ba chaki yango nde ezande ti yo fininga mama na nga tata na ngai nga da na yebike yo finga nga ozana na poto so oye Kinshasa na okangisa yo donc da batu ba yebike o finga kingo cheka na page na yo yesu yo sala émission bozu su image na boche na kanga yo merci beaucoup on comprend mais Kisindora je crois ba otikaye azana e muto a travaillé 3 ans après maele na tanga komba mutu te donc merci vraiment merci beaucoup double vitesse Sarabino TV moko bato belé TV moko bato belé merci parce que vous avez toujours wana bolanda chaîne abino planète nana fille na humble serviteur na bino kombo ya aigle de la presse biloba.com je pense que bozu moko na moko ndenga pesi ba makam na ndenga pesi pour ba actualité aux dominer sur YouTube on na zwaki ba kulutu nanga ba confort nanga ba master nanga poto meka moko décortiquer les loto ba non mambuzo le kana kati internet merci aussi na cher internet na ba obe bandola na soba téléspectateurs au bolinga la chaîne nous plein d'infos merci beaucoup là je tiens d'abord à remercier maman Rachel Salama ou babi yende mokonza kabelo pourquoi pas aussi assis la Salama au bandola ndabiso bolandi biso du début et jusqu'à la fin on auto qui est déjà na souka on est là Pimbo la Cléopâtre depuis London bambote on babi moi sur Simba Flamoté moi sur Kabaka ba livre sterling et pourquoi pas aussi à mauvais sam couple nécessaire mokonzi à 200 livres sterling et là je vois directement couple Obeti 100 ans de résistance 100 ans moko boy baliaka babi 100 ans baliaka bilo moko donc maman 50 monté ma vie guste pourquoi pas aussi mauvais mon grosso mia qui monté ma Anita ma vie na kat il y a London couple moko fanda maman Claudie la grâce ma maman depuis London ba mbote no yangwane pourquoi pas aussi na grande entreprise na kat ya Angleterre précisément na Londres JKM design kuna makambo so besoin ba logo ba nini tout ça bokende kuna boza jamais décidé pourquoi pas aussi na CC spécial barbecue na kati ya Birmingham babi kuna kolia na komela bolingo lia bangula kapelo boyoka na kin bokende kuna na Londres be bino bana poto bokende boza jamais déci et na moni ba o ba soutenir biso baleki tellement belé faut boire bango héritier chapata mokonzi ya héros babi bambote na yango wana babi yo so la bien soleil katende moi si kitoko Christelle Aloko la star donc la star préférée bambote na yango wana bambote pe na famille mobimba il y a tout vient de dire bana papa vu de loin na moni chef plus mabidi na moni chef Coupir Arnaud na moni ba chef Balox donc bozara teme be papa chalam bambote na bino yango wana quant à moi je vous dis ciao là Nana fille